namona okala tika na filme. Nzambe. Oba malala. Maman filmé de abi elegela vio na luka o nzambe vio nde na banda oluka nzambe ota baninga nde baoluka nzambe na kati ya zamba na moi makasi yesu ongomba etanda namo kazi na ebongo kandi na moi bato basambela lisanga plaisir batindeli okazi tumususu kasi kaje te mutu endako kutaka nete yamona bato mosusu boye baboyaka na bango koyede botala baninga nde baoluka papa botala balalaka kaka libanda baoluka nzambe tala yesu nayoki esengo le na koti awa nayoki esengo makasi botala zamba ya tendance tala nzambe yesu mutu na kwe na ye nzambe naoki esengo makasi nde na kota na se sentir mpenda kimia yesu botala bato nde bazoluka nzambe tala tolo asala te ndenge nini mutu na moto azoganga na monoko na ye nzambe na nga nayoki esengo boyoka esengo na nga ko nzambe namonaka makambo kana mosika ya soko ye tala ya natiela bino na gauche to natiela bino na droite tala bato nde balali na se mpona koluka nzambe balukaka ye na poto tosakanaka oye mwa 12 heures ti lere moko bokomi presse tala bakomaki à lere ni bitu balala kaka bitu balala kaka tala na kati ya zamba moto avandi na mabele azose rendre compte tete aza na mabele nyoka akoki koswa ye nyama moko mpe bwaka obima mpe aswi ye me po aluka kaka nzambe kana nzela mutu na kwe na ye biso siko tolo na seto akuna na kati kuna eta na okende na bino atiela bino botala kuna na kati kuna bato bazali na zamba kuna na kati tolo na seto toa na suka kuna bamama bana mutu na moto aolela nzambe na kwana
Kala. Bamama poto bolamuka botala bamama nde bazolela mpona bana na bango. Biso kaka distraction internet. Bamama baye na babebe. Okende koboto na ye butuka batiki kokanga ye nzambe ateza plaka ukatile matati nzambe koso oseti lelo nzambe ezali moto na yo nzambe na ngai nazali kobelela moto na yo ekende kobuka mpe kokata barezo nyonso ya communication ezali korelie Komi passe na biso. Komi passe.
nyonso bayeka mpona yo mobimbo Yesu bayeka mpona yo bato nyonso to babondela okolo bayeka mpona yo Yesu basuka basanta ya basanta ya baba pesangani mama na yo Yahweh Yahweh mama na yo Yahweh mama na yo Yahweh Yahweh mama na yo 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 Yahweh en direct na TikTok au TikTok.
Et après 500 francs. Yesue, yonde mo kontina lola. Yesue, yonde mo kontina lola. Yesue, yonde mo kontina lola. Allô? Pourquoi mieux? Oh, bien, ça monte le cul. Déjà, mère, pas ça déjà. Yesue, yonde mo kontina lola. Yonde mo kontina lola. Yesue, yonde mo kontina lola.
Yondemo konzina lola, Yesu yondemo konzina lola, yondemo konzina lola, yondemo konzina lola. Yondemo konzina lola, yondemo konzina lola, Yesu. Yondemo konzina lola, yondemo konzina lola, yondemo konzina lola, yondemo konzina lola, Yesu. Yondemo konzina lola. Yahweh, kumama na yoe. Boni.
Je te sois inspiré, papa. Alléluia. Questa è la questione della moderazione. Un jour, je suis comme le Kélié, à son sable, la même chose. À son la même chose. Les phrases sont dans le cadre. Nous avons vu sa chambre. Ma chambre est chapitre 38, verset 12. À ABC Job, depuis que tu existais, as-tu commandé le matin? As-tu montré son place à l'heure? Si on s'en est là, on a regardé le cerveau. Si on s'en est là, on a la pouvoir à mon opponent pour le Makabé Salama. Par théologie à l'objet, mon colowana, je suis à Télévis. L'habitude à Gabayon, tant qu'on était pour s'y affoler, qui fait l'objet, ni avant ni après. Oh, mon colon, nous avons alors que le sang a beaucoup. Par théologie à l'objet, il faut que j'aille solo. Par l'objet, à partir à l'objet, je suis. Mais c'est la perturbation à carabiner. La loi de Dieu. On est la grâce de comment la 28 maintenant. À cause de Maloba. Il faut que j'aille solo. Ça l'a frappé, c'est Maloba. Ça l'a poussé, c'est Maloba. La loi de la Camavine. La Camavine de Camavine. La loi de la loi de la problème morale. La loi de la problème morale. La loi de la loi de la vie. Et pas changement. Já o bem na isso, então estamos na frente da zamba. Já o bem do fundo da zamba, já o bem do fundo da zamba.
Amen. Je voulais que ça me la pour la ministère. Pendant que nous sommes là, pendant que nous sommes la prière, je prie. Ange, on répartit ça. Il y a le ministère, on attaque les points, il y a Congo, mon Dieu. Amen. Nous sommes là, pas ensemble. Le ministère, on peut les commander. A ressuscité place. A ressuscité partout. On va permettre que tout ce sang malin, il y a un ministère autour de la scène et pendant la pluie au nom de Jésus-Christ.
Quand ensemble la mona simi certaine la mona le la mona boti mona ko fa moi message ils ont pas na mona papa ensemble la pona doté na force quoi ensemble alléluia je te le mettre au de ensemble à chaque fois il y a une promesse en nous. Ce qui a eu aucun mot, et ça, je peux la pression en nous. Et là, c'est quand même ça fait maman. Ça met ça de
Introduit mon thé, il a vu ça tomber de l'eau. Ça m'a levé dans la sera. Mon oncle, c'est la yéme, on a levé ça ensemble. Ça m'a dit, ça m'a levé mon thé. Ça m'a pas pour mon thé, il a vu. Na combo na Yesu Masiya. Tolobi, amen. Betanza maboka ashina yo. Beta maboka ashina yo. Dona kichwa. Amen. Amen. On va continuer à acclamer les sous-sous.
sala yo na ngabulama na tonga lelo ngalo bela yo ezao nzamba makisinga na motema accepte le défi pour l'histoire ma défi pour commencer amen Amen. Accepte le défi pour écrire l'histoire. Lima ba défi pour mettre l'isolo. Pour ba koma l'isolo na. Nana di sa mutu moko na tongwa le. Okoki jamais pour koma l'isolo. Soki on limi ba défi te. Est-ce que quand même? Amen. Les a pas si au koma l'isolo sans que vivre ba défi. Ba défi eza moko ya moyen oyo ko permettre yo kako koma lisolo te. Ne batu pe ba betelo lisolo. Yes. Batu nyonso ba komela bango lisolo. Batu nyonso ba koma lisolo. Eza ba oyo bandimaka ko affronter ba défi. Amen. Fi chrétien sans ba défi eza vite. Amen. Amen. Et ça n'a pas de belé. Toujours quoi, on a rekende plus loin. On a posé à réaliser des grandes choses. Mais ton limite va défier. Oyo ka mutu nyonso naza na vision makamamine. Na na posa na sala boye na nzambe. Na na posa na kende boye na nzambe. Vision ya munene. Objectif ya makasi. Mais ton limite pour affronter ba défi. Nzamba ko jamais ko keno musika sans toutefois amema yo na kata parcours ya ba défi. Est-ce que amen? Amen. Est-ce que amen? Amen. Natotanga texte c'est à travers ce texte pour introduire Bissot. Na sujet tonga dans un livre 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Les textes toyeba yango presque biso nyos. Nzamba linga lobele loko moko ko pambola. 1 Samuel 17. Natangi le verset 22. 1 Samuel 17 le verset 22. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, les bagages. Il courut vers le rang de l'armée. Aussitôt qu'il arrivait, il lui demandait à ses frères comment il se porte. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins, les Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées. Or, diront des Philistins, il s'était le même discours que précédemment. Et David l'entendit. À la vue de cet homme, et tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui. Il y fut saisi d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi. Ils avancent. Le tue. Le roi les comblerait de richesses et lui donnera sa fille. Il affranchira sa maison et la maison de son père en Israël. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On continue à lecture en haut, mais à la limite au souka out. Accepte le défi pour écrire l'histoire. Pour qu'on ne jamais pas mettre l'isolo, donc on commence l'isolo sans pour vivre, sans pour connaître les défis. Par rapport à ce texte, il y a 1 Samuel. Vous voyez bien. Dans 1 Samuel chapitre 16, le David, où Azalaki mwana Isaïe, parce que David a bimi na tribu ya Juda. Isaïe Azalaki na banebele. Parmi bano o Isaïe Azalaki na bango, so na boko compter bango Azalaki au nombre de 9. David Azalaki parmi bano ya Isaïe. Amen. Amen. Mais le prophète a hier, parce que le roi Saoul a désobéi. Nzamba alobina Saoul a rejeté yo. Nazo pona inote. On a go pona mais akozala l'homme selon mon cœur.
Nzamba pesi maintenant cette responsabilité par le prophète Samuel. Abi kene na famille Isaya, bakola mafuta, mutonga na poni. Toyebi histoire. La Bible déclare lorsque le prophète a commis, Isaya a présenté Bananaye et pas le prophète. Le prophète aussi, dans la apparence, alors certainement, Mokonzaza Ao. Nous avons besoin maintenant, le prophète, l'homme regarde ce qui frappe le ciel. Mais moi, l'Éternel, je vois quoi? Le cœur. La Bible dit, Banos Babima, oh, ça représente ça. Mais eloko ekamwisanga ozana bana nyonso mais na ba cérémonie ya bongo okashe mwana moko nazobisa mutu moko na tongo lelo à chaque fois na makamu susu esengaka yo ozalaka te à chaque fois za ko épargner kayo bazo épargner opamba te parce que le prophète atuni bana nyonso basili alobi te eza na moko mais aza na samba mais comment cérémonie ya boye na posa bana nyonso. Parce que nous avons dit que nous avons pas la mokonzi. Comment nous avons pas la mokonzi? Mais au bon moment, nous avons dit le prophète a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit nous n'avons pas dit ce matin. Et ça, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Yes. Amen. Et ça, nous avons dit que nous avons dit Ata va se présenter liboso no bangate. Oui. Le poème ne va pas se présenter liboso na yo. Mais likambweza eloko yeye epona bangote. Yes. Eloko yeye eloko ngayeni useke. Amen amen. Amen. Samuel azoya, Samuel ana eloko mususu te. Aya na corne d'huile. Et l'autre, il y a famille Isaya, il y a un corne d'huile. On a mis tout le motuna. Pour avoir Saoul, il y a un corne d'huile. La Bible dit à ça la fiole. Oh, ok. Mais comment la famille Isaya m'a changé? C'est que c'est par là que je veux te comprendre. Et ça, changement de dispensation. Yes. C'est que dans la dispensation, il y a grâce. Et à ce moment, on a posé à fiole. Yes. On a posé à corne. Parce que pourquoi corne? On ne peut jamais recevoir corne sur une animalité. Yes. Ok. Il a fallu que le jour de Pentecôte. Yes. Yes. Oh. Et ça corne à bifle. Oh, corne à bifle, selon ma théologien, ça déjà symbole de la puissance. Et ça symbole de la force. Oh, Christ, ça c'est un disciple. Yes. Oh. Jusqu'à ce que tout serait revêtu de la puissance. À d'autres termes, oh. Yes. Amen. Yes. Gloire au Seigneur. Mais place Nazali, et ça dans chapitre 17. Papa Kolia mafuta, babi akomi roi. Mais nani tuni motuna. Papa Koli mutu babi akomi roi. Mais lo kamu sina mutu papa Kolia akomi roi. Azongi suna sama. Azongi suna ba. Ya mone confondaka ba tu ba na confusion. Comment ça mon pesa na ba promesse minene. Mais nazo bika e ko kanate. Insister. Nani kamu tumoto. Nous sommes pas établis physiquement. Nous sommes établis spirituellement. Yes. Oh. Le poème ensemble est établi spirituellement. Amen. Parce que c'est l'esprit qui contrôle le futur. Amen. Maintenant, mais des fois, on a déjà établi spirituellement. Yes. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Oza déjà nango. Ba peso kandeka. Et finalité, na nango déjà. Na otambola nango. Amen. Ko pesa nga ata. Amen. Parce que na mituni motuna. Yes azobota mabalobi ni.
Babenge comme nous, Emmanuel. Parce que tant que manche, parce que pas héros, parce que bani. Nous sommes étoile. Étoile nan. Il y a mon compte. Mais comment mon compte ça m'a zobota. Mais à ça n'a trop. Parce que trop nous naïe, ça il est déjà occupé. Et pas un an, héros. Et on qu'on pouvait être sur trône ça fait. Et puis ça nous a fait nos fêtes en achat. Oh, non, parce que nous avons dit que sur la fête, comme ici, a établi mon roi, il faut faire pétrole. Soyez sans bon, dans le roi, mais ça trop. Parce que c'était héros qui est qui roi. Mais on va nous ambassadeurs. Pour les ici, Marie, na Joseph, pour qui mis à moi, nango, pour na Zelana, Hérode, pour place, naïe. Et ça déjà occupé. Elle est occupée. Kembo. Ah. Yes. Amen. 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 Abina déclaré na tongo alelo. Eza musafa ina place na yo. Aodondo kwa dondo. Merci kaza esa ya yo. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Pape sokata. Mais ya kwa par rapport ya texte ya 1 Samuel 17. David awa babi ayeke kwa bunda. Parce que bato ba sélectionner qui va kende bitumba. Ezalaki Eliab, ezalaki Shama, on a évoqué, ezalaki Abinadab, 3 personnes. Saoul a vu combien de familles ça y est? 3. Baye na bitumba. Lorsque va tomber na bitumba, on t'a encore bango zanani Saoul. Le corps la roi, faut combattre tout ya Israël. Azo représenter Nzambe na son débat. Mais non que Kamusina. Goliath abi aka Goliath ni. Abi na linya bagati. Ba fils Tanak, il y a Baché. Babi a télemi pambate. Azo lancé nini défi. Alors bini, pour télemi sa mutu na kana bino, oya rosa nini, obundananga. A d'autres